Ah voilà. Ah. Olobi bien. Yango na linga yoka makambozo. Ah toi na wenzeni. Bazo to no wenzeni. Marché dimanche en boy. Mais bino boté quand la bino chaque jour. Ah. Et vous t'en pensez ce qui est total la propriété. Ah. Ah. Nous au salade. Chaque jour. Ton papa yo tekani. Ngateka bokoko. Mama on te o seka. Ngateka bokoko ba benga bina filet. Ah. Tala banderolo. Tala bien. Nana sala staff ya bina filet. Ah, yo nde staff bina filet. Yo teka no chaque jour ata wenza dimanche ezate. Osunga bato Osunga bato Mais wenze tozo évoluer wenze zo évoluer temporairement. Bon, oyo, tu vois maman, comment est to elia? Marché yo normalement ya lokola batama kai. Alors biso moi ndambo ya quartier oyo. Nga lokola ndena elia la population na rayon oyo, côté. Okuna et comment déjà inondé. Nous avons j'ai ya kuvanda hapo. Maman. On va bien amener ce problème. Votre m'a dit bina filet. Papa bina filet. Wenze ti lelo ezaka na ba nianga boende. Bon, c'est quoi il faut personne. Oh bon mona eza wenza dimanche. Ba ba uta kimpese, ba ba vana na kimpese. Wenza dimanche yango nde botikela ngo ndenge peka ezali. Changement eza na ngote. Donc wenza dimanche yango yo chaque dimanche bat bayaka awa na wenze oyo. Bino bolanda biso de partout bozali bo comprendre wenze o bien avenue oyo eza avenue mema école à Lamba. Avenue kenda école à Lamba. Hôpital à Lamba avenue oyo. Ba ba yebi kimpese bien ba comprendre avenue o très bien. Donc to sungana ti. Wenze o changer ba député na biso ba omona wenze na biso ezo changer te ka nde to yebeli.